Odile a touché Fali combien de fois? Nga une fois na benga na téléphone. Nga na bi bata faire ba toucher wera o ko répondre bango te. Bata Fali ngambe o nyoso ka libanga mtesa bino boy. En tout cas, tu penses que libanga ya wera et que ça la Fali nini et que bakisa nini na kata carrière ya Fali. Donc elu ko lo bataki so bataki Fali te pesa bino kanda babandi ko ba défaut na concert héritier Zalaki. Wera abua ki Fali na concert na été. Concert à 3000 places. Quand on parle de Wenge, c'est toute une classe, c'est la République démocratique de la musique. Wenge za orchestre kala, sikoto neti Fali aza sika bongo. Troué la ni. Wenge orchestre kala. Ozo comprendre. Qui va vieux. Aleki bango banda lelo ti na Kasangulu. Fali poupa. Oui. So vous savez ba jeune na botanda bino mitraille boye minga kuduti. Tout le monde n'a même pas c'est le hein. Si vous dites que c'est le il y a pas wera. OK. Parce que fallait zaka victime ya politesse naïe envers ba viwana. Patron na bango yoko aye po boto la bana imo ba fan. Et tali bisote Koffi Olomide félicite Weranson pour le concert na ya Grand Arena. Ba hypocrite. Il fera bête concert na Côte d'Ivoire et yokanité. Et monanité. Tout le monde va passer trophée, il y a l'homme le plus sexy. Non, mais vieux bouquet, tu sais si c'est qu'on les concert à faire. Bango baza parmi bateau bakolo barakututi. Bagolo? Bango bakolo barate. Poso baza fort. Stade de France ezawana. Tala na loba qui une émission. Et ils ont bango temps. Bango bana temps bakolo bela falite. Bako saraka faire na makio na bako sarai. Bagolo abalobi boko sara mingi. Bozoko saboyebi ki borobeta te. Bongo bango arena ka arena oyo buba beta o fala tondisa akanga babeta ngo Kevin la bien likamba Stade de France wana ezoloba ma mingi bato bazo douter mais bato na place ba douter bango mo batie badati baki ko beta kuna Stade de France eza mutu te non mais il fallait la kaki fallait la ka ou pas eloni o fallait la ka salate. Oh bango ba se déranger nango. Peut-être aux Stade de France. Et loko fallait ko sala te bango ba sala ngo. Bino bona maina makila o ya zana bo simba ka bona ba micro, bona ba producteur. Bo binga ba producteur na bino. Tana musicien o la ka biso Stade de France ti su ko zo tia date te. To boni bio pesa nga charge wana to signer contrat na betango. Eza ma bete. To yebi ke biso na bango ba musicien. To zo zela date wana. Alors il faut pas la passion. Album Rumba le plus streamé de tous les temps. Album le quoi formé 7 et ça a 200 millions de vies. Album oh et bête qu'à tous les jours c'est comme c'est bimika dans le mois de janvier. Ça dit au côté 2023 tu as formé 7. Au côté 2024 tu as formé 7. Au côté 2025 tu as formé 7. Ça dit et ça pas vision. Aza artiste ya mboka na biso kasi aosala makambo le plus mieux que les autres. Il faut te tirer barre du coup, lui te tirer côté. Mais qu'est-ce qui fait que moi différence soit né zalana bandeko mususu? Neti oh eza différence. Pourquoi? Tangelanga album ya musicien au bimena 2023 et ça dit 200 millions na streamers. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Archevêque,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci à vous. Merci surtout à l'équipe Mobimba Africa Elengi Télévision. Pourquoi pas à notre invitée d'aujourd'hui. Elle s'appelle Jocelyne Mania Malika, Maman Paradis. Avec elle, on va essayer de parler de tout sauf rien aux actualités. Puis vous allez mieux placer et répondre à ma question. Surtout, je pense que tout au long de cette émission, Trobeta, Lisolo, y artiste Fali Poupa, où il a totalisé plus de 9 millions de streaming sur Spotify. Qu'est-ce qui se passe aussi entre les Warriors et les Wengymen de Wiranson tout au long de cette émission avec Jocelyne Malika, tu reçois ma précision comme il faut. Pourquoi pas te taper les solos, il y a Kofi Olomide ou à visiter Hippodrome de Versen avec presse, accompagné la presse. Merci vraiment la bateau tout va soutenir Abisso de près de loin. Grand merci à Dada Ulungu na Suisse pour la bien maman sociale Dada Ulungu. Merci pour tout Dada. Pourquoi pas à Drey Mabaya, un bon tonton, il n'y a pas de comme toi Drey Mabaya, on a passé Bambote, place à Rolanda Bisso Sikoyo. Merci beaucoup à Ginelle, BAG, BCJ Group, Apart, na Brazzaville, Wano Lingo, c'est détendre Kitoko, Olala Kitoko, na ba condition, Delix, na BCJ Group, Oizwami Bongo, na quartier Mukondo, avenue Bouetambongo, Oza vraiment Mobimba. Merci beaucoup na Audrey Mamengi, Rolanda Bisso, pourquoi pas na Amour Coiffure, Audrey Mamengi, na Pessi Bango Bambote, big salutation à vous. Depuis quelque part, merci beaucoup. La bateau tout va l'Arabiso, rechanter ça derrière la caméra, soit Rosa la mémoire langa, à fond la biso là, vraiment bien. Là, je dis déjà bonjour à Jocelyne Mania Malika, Maman Paradis. Bonjour Kérit, bonjour on a abonné à Africa Elengi Télévision. Bonjour on a battu sur Balinga Rabiso, au Balinga Malika Mania, Maman et Bajimo Paradis, Banasuka Nzambe. En tout cas, merci Nabino Nyonso. Merci Naba Maniachou, merci Naba Conseil Nabino Baremak et merci beaucoup vraiment Naba soutien Nabino partout dans le monde. Esika Bozali Bozo Yandabiso en ce moment. J'ai dit un grand merci à Mejimo Paradis. J'ai dit un grand merci à mon vieux Gaylor Boulangongo la ponctualité dans les sons. Merci beaucoup à maman Adieta Kupumba, maman Nadine Massidi, je te salue depuis quelque part. Merci beaucoup à maman Yolande Nganga Motema ya papa Patrice Nganga depuis Paris. En tout cas Nalinga Abino Mingi. Merci beaucoup à l'archevêque Mike Lokamba, mon souk ici. Merci beaucoup na Richard TK. En tout cas, merci na bino nyonso obolingaranga na ibisa bino mikolo naza chez Beckham Touche partenaire nanga ya Sika Plus au bozo Malika. Soko moni Malika na perruque ya qualité ya kitoko chez Beckham Touche toza na adresse mi balé. Na moment auto na moment ba promotion na biso bandaki depuis le 18. Toza na sur Kasavubu na Kitambo avenue Kasavubu soko leki arrêt maison Mbungu référence station ma campagne na pompage tozana sur arrêt Maloueka na 3e galerie sur route Mamayim otuni chez Beckham Touche ba relaxa bino ya kosumba ba perruque na ya kitoko mikolo nyonso tozana promotion mama Kimamba nguyaka osumba perruque na yo. Merci na bino nyonso obolinga Malika Mania na zuba message belé Malika ozoyo kanate ozomona na te en tout cas na yelelo vraiment to solana kiriti timpi 49
ndenge ezalaka. En tout cas, merci. Sinon, ça va, Malika Jocelyne Toujours. Tokos. Ça fait un bail, ton monanité. Tokos, Pendia, on a aussi recommandation. Il y a Bafano Balingarayo. On a bien un bateau. Ingénieur Gradinteka. Ingénieur Gradinteka, mon frère et ami. À Rolanda Bissopé depuis quelque part. Mais voilà, à Rosambe, la moi trop quoi. Boulot, le Sambo. Merci beaucoup à toi, mon frère. Tout bien, c'est là, Jocelyne Malika. Boni, évolution à Marambutu, c'est bon. Beckham touche. Beckham touche. Marambutu est bien. Ton côté 2025. Na lo sambo na biso ne to mesana toujours. O nzamba zo continuer ko sa la biso ezaka o ya prometa biso. Si. Asala sko ndamu pe na tana yi. Asala na ngonga. Asala na ngonga. Na tango na yi. Voilà. Voilà, mais sinon attends que moi na mboka aussi, makambo roleka na mboka na biso, Jocelyne Mala, s'il faut ko fortifier bandero na biso bazana Bukavu, bandero na biso bazana Goma, message moro ya motivation na oyo ba revivre na ngonga oyo na niveau ya Goma na Bukavu. En tout cas, Kerit, ba courage kaka na lobai déjà na kati njoto so musapizo kinjoto mbimbe yo kapasi. Si. Et ça biso kapasi pona bandeko na biso baza musika na bamboka wana ba trouble zo salama. Même si ata biso moto vivre na kati ya Congo ngo, toza pas lesté. Toza pas lesté. Donc ça dit ceux qui na misala ngoto okenda ko sala, ceux qui to kanga 19h to komo kanga ba 16h. Tout le monde qui joue on ande basali crime na shop e kanga na loge bar ya Martin Bakole. Ozo comprendre. Ça dit même na ba jeune ba luka ba ote ba ligabelo ba on a évité ceux qui ba précaution o ba zwa ki ya ko continuer ko luka ba na évité police na biso ceux qui ko retrouver ba criminalité. Na évité. Parce que bana mibalo ba luka ba courage o luka ba mbongo na bango. O luka problème. O luka te problème. O luka problème. Ce que tozo ibate batu batele makote nini. Mutabima tie mo libaya na libanda aluka mbongo na ele sa famille na e bakoya batie munduki ba botole mbongo nyoso. Nga question na ngeza la kaka. Police na biso ekoka kokanga ba criminalité pourquoi ekoka kosisa ba kuluna te pourquoi. Na suki kawa na courage na bata Bukavu. Voilà. Ko bimisa misisa na ba énergie te ko lobeloko esila kate pendant des années et surtout en ce moment il crime yé makasi lisusu tokoyoka lobi na bandali batiaki ba brakaki lobi na wileri ba brakaki na matete ba brakaki na limete ba brakaki mais au moment où la police est là mais okutaka mwasi na mobali batemi na coin ba obeta masona ba police ayakangi. Oh, ça dérange, hein? Si. Voilà, Bakonzamboka vraiment, place on a pour une solution, insécurité, comme Makassi, dans la ville province et Kinshasa, donc criminel, pendant ça un crime, na place où Batoubaza est belé, place où peut policier Bazali. Bazo zoka ba mindu ki wana wapi? Ah bah si peut battre. Bazo zoka ba mindu ki wana wapi? Il y a des problèmes. Yango mo na bino vanda wana tetolika. Voilà. Parlons maintenant de notre culture. L'artiste Fally Ipupa du Cap La Merveille. Je pense que Jocelyne Malika, l'artiste Fally Ipupa, l'album Formule 7 dépasse 200 millions de streaming sur Boomplay. Même album Formule 7 dépasse la barre de 90 millions de streaming sur Spotify. Dit jamais vu. L'album Rumba le plus streamé de tous les temps. Donc ça prouve que l'artiste est à consommer. L'artiste est consommer na ba plateforme comme il faut. Et le belaroni ni tant au monde bajar. Il y a des chiffres où ils peuvent artistes Fally Ipupa. Ça prouve que la musique est cota comme il faut. Tu vas consommer à la musala kitoko. Mais Kerit, ngana déjà na carrière ya Fally Fally azarane loko prouvété. Na lobango Fally azarane loko prouvété mais que sauf que Fally a réalisé ka vision na yi. Kerit vision na yo et comme même yo na destination mo oh même batu ba mona keza Kerit mais ba boya ko manifester joie wana. Si. Ka pona vision. Vous comprenez que très bien. Vision même so dans la vision ya malamu. Vision ko me e ko télémission place mo boye oh même na yo mo so ko vendre obité. Je suis courageux ou je suis courageuse. Fally c'est un courageux, Fally c'est un visionnaire.
ngai na mona fallait azana loko au sala pour na prouver sauf que au sala ka loko pour na réaliser ba vision na ye déjà ba biloko nyonso oyo déjà ça dit ba rêve ya bato belé mais bato na ce ko bazanga ba vision pour na réaliser biloko nyonso ça au fallait au sala donc album Rumba le plus streamé de tous les temps album le quoi formé 7 et ça la 200 millions de vies album oyo et betaka tous les jours c'est comme c'est bimika na mois de janvier. Ça dit au côté 2023 tu as kana formé 7 au côté 2024 tu as formé 7 au côté 2025 tu as kana formé 7 ça dit et ça ba vision oh ya ça là a formé 7 yango et même formé 7 na ba dimension oyo si doit préparer un autre centième dimension. Ah bon? Hey. Centième dimension, on a bar licolo. Bar licolo. D'après ce que nous avons fait, côté ni. Non, mais artiste est mort na biso. Mais artiste est mort na biso kasi a ça la makambu le plus mieux que les autres. Ah bon? Il faut te bar licolo, il faut te côté ni. Mais qu'est-ce qui fait que moi différence soit né zalana bande comme mususu? Neti oh, il y a différence. Pourquoi? Tangelanga album ya musicien au bimen à 2023 et ça dit 200 millions na streamers. Non. Wana na noté. Parce que c'est différence. Bien que différence. Ce que bien bon. Yama mon rasko parmi ba débat ya bato basalaka, ba ya kaka kolobaka ke débat na bango ezaka toleki. Toleki. Mais bazanga ba argument. Mais nga ce que pour ibisanga différence donc tel soka différence, bimisa nga album au leader na bina bimisa ki na 2023 et ça dit 200 millions na streamers. Na YouTube té. Voilà, donc toloba l'artiste est fallu pour pendant Rosala Musala qui toko que les autres. Mais na lobby Musala le kamaloba ne beleti. Nana lobango. C'est comme Musala le kamaloba ne belé. Et ça vient na bout. Kofiolomide. Sikoyo. Na place to lobaka. Niveau to lobelaka ka misala. Ndesinga malika na vandi na ngabo. Est-ce que mon nga na le ka émission? Non. Que pour fallait vandi boy ko pesa biso matière. Avant de silence, on a connu encore ces bâtiments camboutin. Ce qu'il fallait aboyer au peu c'est biso matière. Tu vois une bisouti. Pour ce qu'il fallait aboyer au peu sa matière, c'est que les réseaux sociaux matière est zalaté. Ce que tout le monde dit à ma cambaboye comme salama. Il faut na ya, na ko féliciter artiste nanga. Pour na 200 millions ça dit. Tout le monde qui est aux États-Unis qu'on a ça qui nini oyo. Babé on est. Na 90 millions peu, 200 millions. Ozo comprendre. Ça dit na ko ya te. Ce qui musicien nanga permis. Na ya kana mando ko se ma cambo. Bo sale le côté. Bo le beauté. Ce qui a permis to et la c'est que actualité exacte. Yango no mona to lobake. Mon kolo fallait qu'on soit congé à 1 an. Ça dit biso peut tout ça privé pendant 1 an. Ah bon. Mais l'artiste basé belé. Oh bah occuper au peu sa matière. Basé actualité. Au peu sa matière. Banda fallait vendre ce qui est moi yango zo lobate. Matière ni oyo zaki na na kati ya réseaux sociaux. Oui, autobé. Autant que yindaka obenga nga la téléphone. Mais ce que otio bando obenga ngati. Et le réseau a quitté. Siko. Non, mais voilà maintenant ce qui est vrai ces derniers temps. Et ça quand il y a ma chaîne YouTube, il peut là la caméra quand tu as poussé à te bokoya ka bo créer ka mais na vrai di bo ibike actualité ton fallait ka pesa biso actualité ibike o sale émission qui na lengue émission. O yo komisi leader na yo pesi ba argument aussi minjelo ki. Si. Au lieu de vendre à bon de finir moi c'est musicien au moment où musicien bien dans actualité au moment où musicien bien dans bimisé là côté na carte matière exacte. Ben oui. Voilà. Jocelyne Mania Malika, est-ce que c'est bel et bien confirmé l'artiste Fally Ipupa a représenter la Stade de France toujours en 2025? Pour battre belé ba redouter jusqu'à présent sinon c'est un modèle à boyer. Les Stade de France wana ezo lobama mingi bato bazo douter mais bato na place ba douter bango mo batte ba date pas que ko beta kuna Stade de France ezay mututin. Non mais il fallait la kaki. Fallait la ka ou pas eloni o fallait la ka salate. Oh bango ba se déranger nango. Peut-être aux Stade de France. Et loko fallait ko salate bango ba salango. Oh bango ba mun ke fallait la ka ko salate bango ba za mi personne ke salango. Baza pe ba fa ina bango ti. Ba fa ina bango baza na poste ba sala pe makambo pe ba mona Fally. Oh bango ba ko critiquer Fally. Bango baza na poste ba mona ke Mister na biso critiquer ki Fally pona likambo. Est-ce que to moni star na biso salango a salango liboso Fally.
asali pe ko tadi bino so fala ya la kili kambo asali yango te bokomi koya ko se comment dirais-je ko se manquer na ye na pesi bo se manquer na mutu wana bino bona mai na makila o ya zana bo simba ka bona ba micro bona ba producteur bo binga ba producteur na bino tala musicien o la ka biso Stade de France ti siko zo tia date te to boni bio pesa nga charge wana to signer contrat na betango eza mabete. Non mais on est blague te on a fait producteur mais est-ce que eloko bino bobi ke eza blague te pona bino bo ya se manquer na mutu poani non ba ko se manquer na fali pour yenda la kaki yango na lobby yenda promettre yango na lobby kasite ba ko la date na lobby keriti eza simple oui ce qu'il fallait appeler ça date il fallait à l'obéi au Stade de France et qu'il fallait aux autres dates muto amoni kaza possibilité o aza capable aza puissant ko le ka fali azwa ke na benga producteur bana ba producteur na bango bana ba producteur bana ba fan ba benga ba producteur ba fan na bango pe non ba bien ba fan na bango pe bazara na posa ko sepela ninge fallait sepe ça ba fan na yi donc d'où eloko ba moni ke fallait ko sala te tant que bango pe bana ba producteur na ba fan ba benga ba producteur na bango. So on a dit que tu as concurrent nanga et que tu as la kanga que au sombe lamba wana kokyo somba ngote tant que nga na manager faut na benga manager nanga lokwa ya kokyo somba ngote nga sombe la ngango OK siko na laksaye na pesa na se manquer na Kerit mi bana la kisa Kerit na double Kerit ke ngande na lekiyo na loba ki on na débit to yebi ke biso na bango ba musicien tozo zela date wana alors il faut pas la passion base à la passion pour biso tout aux aboto aux la date ba tout ba aux la date tout le monde biso tout aux la date na ba musicien na biso ba fanatique to bi ke to aux la date stade na ba musicien na ba musicien oui na bango baza concentré na ba date na bango ceux qui baza concentré na ba date na ba salle na bango siko bandani ba ya ko se moquer na fali ba mourir la bonne musique ba fan ya ba artiste mususu ya mbona biso ce que ils disaient là au moins que na kango kana maloba ceux qui ba fan na bango de bazo ko se moquer na fali kasi leader na bango yobi ke baza na makamba ko s'occuper na makamba ba ke ko s'occuper ma ba leader na bango exemple ba golo ba lobi boko sara mingi bozoko sa boyebi ke borobeta te bongo bango arena ka arena oyo buba beta o fala tondisa akanga babeta ngo nous a qui reporter bango baza parmi bato bakolo bakakututi bagolo bango bakolo bakate poso baza fort Stade de France ezawana tala na loba ki on donne émission et zo bango temps bango bana temps bakolo bela falite bako saraka faire na makio na bako sarayi papa bimi ça pendant que faire un leader aller à puissant ba bête la biso na ba province avant pas que province ba bête no arena nan Paris la défense abeta Paris la défense arena parce que pour na yo arena des clés ils ont l'artiste congolais qui à part Fali à ou beta na arena bango ba ignora Fali donc ça dit faut ba sala ngo mieux que Fali ah bon mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui tu retrouveras Fali pour pas na activité presque éminente car moko tout le monde a na défilé des modes na organisation tu kutara ba grand star ba influent éminent ya monde tu retrouver Fali pour aussi na kati ni ne sala ki Fali pour pas se retrouvera toujours na ba place à bongo qui bande ko mususu. C'est parce qu'il est actif, c'est parce qu'il est propre, il est beau, élégant, stylé, courageux, visionnaire. Ah bon? Il est propre. On a débit. Mouto a une vision. Vision comme même na destination oh yo mo so vandi. Même batu ba otala ba mo na penza que oh eza yo. Mais bon bo on dit ma keza yo. Mais bon mo ba mo na ke oh eza yi. Ah bon? D'abord on a que ça malika mais ba on dit matega yenda usama ça ka yeni muto ça mais ba bo ya ka kondima parce que le que ça la bongo c'est la jalousie mal placée en fait parce que au moni vision Kerit eza ngati oui donc on a moni Kerit à s'épanouir quand même il faut na produire normalement parce que vision na inde comme c'est place wana pour moi notre vision monte peut-être nga vision na limité mais yo vision na eza large donc même na destination mo o s'épanouir il faut na beto maboko mais ce qui na komi ko ya ko luka na boya o Kerit ça dit c'est que faut na boto na vision na o
vision mutueza ya mutu. Voilà. Vision na yo pesa. Vous comprenez? Biso tu ngana za na poso sala débat ya fali na ba musicien musuti. Ce que débat ya fali na ba musicien musuti o yaka na ba argument. Bozo ba argument na biso bo commission ba makiona. Vous comprenez? Oui oui. Ce que tu dis biso boy la biso disque d'or certifié o ya lokuta. Ma maman o bino moko bo vendre ka bo pota na ka po bo luka disque d'or certifié wana. Ce qu'on est ça là. Ba to beta Renat. Arena lokuta bati ba rideau boke beta bokokate bo beta te. Akwa bo boya na ba débat. Maintenant Arena kutu bo beta te bosko province, bosko stade de France. Maintenant on sur le baboy lelo ba comparaison salama. Tant yo lobby yo comparaison au royara na ba argument. Nga bino linga il faut passer sur ba argument lelo pour lelo comparaison au salama en réseaux sociaux. Premièrement on retourne yo aujourd'hui qu'est-ce qui se passe entre vous les warriors et les Wengemen? Na ebité bon oui la nini au geste. Na ebité yo ni mtu yambinga tuna question pour on répondre. Ah bon. Comparaison au salama na concert ou artiste. Wenge orchestre kala sikoto neti fali aza sika bongo. Trowe la nini? Wenge orchestre kala. Fali asika. Fali aza sika. Trowe la nini? Non mais babi borowe là. Premièrement et le subino pour Weranson à bois qui fallait pour partir dans concert naé à dédicacer Ferrigola à dédicacer Kofi Olomide fallait pour pas se retrouver te ba warrior batomboki. Bon, moi je pense que ba warrior intelligent ba koki komiko tisanakati mambwana te. Ngai na ba vie wana nyonso. Eloko ko étonné ngezate attitude na bango na comportement na bango en faire fali et l'autre ko choqué ngezati par rapport à quoi bazara non kende mamala mon vers fali voilà ça rébolingo ouais c'est ce que comment répondre à peste nanga voilà tout évolue hein Kérit très bien tout ba vie wana nyonso attitude na bango comportement na bango en faire fali poupa et koki ko choqué ngate et koki ko lekela ngate l'autre ko lekela ngezati. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fallait être victime de la politesse naïe envers la vie. Oh. Fallait être victime de la politesse. Tout le monde n'a même pas passé le yo. Si vous dites que vous finissez le yo, c'est le yo qui pas ouira. Ok. Tout le monde a dit. Mais batu nyoso balobela ba musicien ba finga fali mais fali aucun jour na kiti na ya a touché ba leader ya bato ba ko lobela fali. Odile a touché fali combien de fois? Nga une fois na benga na téléphone. Nga na bi bata faire ba toucher wera o ko répondre bango te. La banga ba golo. Bo ko répondre na benga Odile na benga na téléphone bi Odile bata wera bata faire ba toucher wera o ko répondre bango te. Vous comprenez? Pour dire que Bayaka pour baby que fallait aucun jour au quitte au vendre pas finga ba leader. C'est-à-dire on a émission na début que fallait as victime il y a politesse naïe. Tu penses que libanga ya wera et que ça la fali nini et que baksa nini na kata carrière ya fali muto ko ngai warrior boy ngai warrior certifié malika na koki jamais ko va na plateau na sala débat pour wera abua qui fali na concert na été concert à 3000 places non 3000 da doit beta concert abua ka fali libanga concert ça la souki ya 60 000 places hein Kéris Moutro quoi nga warrior certifié malika je ne peux na koki kutu te ko va na plateau bona bando lobela likambo po wera abwaki ba musicien abwaki et ba comportement na bango ba vie wana nyonso et koki ko eloko ko lekela ngezate parce que balinga ka falite balinga falite par rapport ozo comprendre Kérit balinga ka falite et puis balinga ka été parce que ça poli envers bango bango ba boinde botika rocha ki fali aleki ba vie aleki bango banda lelo ti na kasangulu fali pour oui ba beta ba reina ba beta ba province poto longola langa joana mais bon mo lo ba mabe areno biso to lo nga no senga na ba warrior ngai no senga na ba warrior ba kata débat oyo OK ba kata
bakata débat botika bato babunda na bango elo mo boyinga bopesa ngo ampleur bopesa ngo valeur au moment où tu me souviens à bêti concerné que succès mon colomoko tu vends qui a sans actualité fallait le baratin fallait des pas vendre tika biso na suspense tu vends des biso to luka ba matière à musique matière à mon colomoko ba nga ba butana mo matière na bango mon colomoko wana donc tout le basobi sobi no pe boloba kité ba nga ba tika na matière elenge le ka bongo na matière na bango mon colomoko et sili to kundi yango to passer na lika mususu mais boye botomboli ngai na omona ezane loko moko te o ba vie bo sala na kombo ya fali e ko tombola carrière ya fali carrière a fallait c'est to ya fallait c'est tombo ma peut dépasser déjà ba limite. Aujourd'hui fali ce qui le mutema mabe ezo continuer ko bota ezaka pona carrière ya fali wana niveau ekende la yango ne botisa mutema mabe ya ne loko musute alors moi remis sérieux allez ne loko musute boutique ba potana bopesi baba odile ba chance sur le cadre d'émission pour ceux qui avaient capé na concert on a ba ngeba kate émission ngezate kapo na mukolomo ba sali sali émission ba lobika ba spectacle mo ba salaki et si les kei bon lobela pona libanga ya 3000 places sont na salle sur 4000 places eza 8500 et au sala nini et ko sala nini ata ya 10000 places ça nini oyemo abeta ngo abeta ba concert ba salle ya minene ko leka ba nombre ba salle wana ba beti et ça nini botika bango potana bango na bango bana wenge patron na bango yoko aye po boto la bana yemo ba fan etali biso te oh oui bo ndo oui wera zongi po boto la bana ni mo bo sikoyo neti ba fan nani wera jui d'après a récupérer ba fan ngai na tango wana kututi ya héritier watanabe akozo kasi so ateli bango libaya bango ni so bando beta ba 3000 ba 6000 ba 7000 ya feregola e kasi bango na bango ti bango na bango ngano senga na ba wario ba kata débat oyo batika bango ba pota na concert na bango ya 4000 places c'est tout Teza 8500. Et talinga te, et coca n'a rien à te. Et on peut arena Paris. Chaque chose a son temps. Ton nié biloko o vient tu na salate. OK. C'est le fali soka zabo ezaba exemple o azo et pas na bango ba vie. Être courageux, yango mema mutu musika. Être visionnaire, yango mema mutu musika. Mais le bo comique, ton bo bino bo sali musique, bo zaina posa batu ba ya ba copier bino. Mais ton baton le mutu mo bo bimi. Aya copier pas dépasser. Mais bon là tu bo lingote poani. Tant mieux fallait rester seul. Ozo comprendre? Oui. Donc atikala yemoko. Azalaka déjà yemoko. Non mais musique a Congo tambola wa faux ala pe malamu na ba vie. Na bitongo lo bako na bien nani keri. Tongo lo bako za malamu. Est-ce que na mukilindo zo na batunyo sufa za ba linga okaka? Non. Sikoyo. Tant bino mo bolo bake vient tu na boka ki fali na nini te. Parce que fait fallait sanami kata. Na mon émission mo odi la lobo kabino boloba ke bazar solo ba succès te bobo le mabanga ndeni ba bolo la libanga o wera sila bolo la libanga na arena. Mais bon est-ce que odi lié mo ka yibite ke wera zara suti na modi la ibma mbolo ba te ayebi ngo so ka yeba kyango ngalo ba na bi ayebi ah bon ayebi ke wera zara bon odi ngana itonto okende ba wenge wera obiso to ndo kende ba wenge na o azali le saka le même wera différence ces années et azara suti asila wera mutatondi arena Grand Paris plein sold out au monde sold out oui sold out ko bo batie ba rideau poani Malika. Vous pensez que mon colossal sera ibi que salle dans déjà ba billet silo que te ba rideau na idée ni. Te ba bien za décor ya salle. Te. Ba rideau za décor. Ya bango comme un décor. Ceux qui ba moni ba rideau pas na biso, ceux qui ba moni ba rideau na décor ba bi que biso to kataki. Ya bango so ba kati comme décor. Bon motin. Ba bino bokata rapena. Ah, merci. Ya bango za. Bango suka biso to kata comme na ba salle minene. Bango pa ke bete ba salle na ba kata. Donc pour yo wera lelo vous allez incapable ya beta Paris la Défense Arena. Ba kendo ko na lobi te ke moto azana capacité to incapable. Ba salle za ba beta.
na peste to lobara basa leza fallait kanga sala montu tan fallait beta na basala tika lelo suki musique tala il faut pas bobo sala odiliaka Odile Manzara Chakiti Odile ngana na Kishasa oto vanda awa des années mukomoto beti na ngoviento na biki ozo avion ke buna ba kumbata po musique zonga na poto mukolo moko te lelo musique ezonga na poto c'est grâce à Fally bo kita bo mata bo lingate bo silika bo la na mabele musique ezonga na poto c'est grâce à ce monsieur Fally Poupa. Bah oui, musique ezonga na poto oui mais ouais razonga si show na poto. Quel show? Au tala qui spectacle. Quel show? Bino boy show. Te na bino boy show. Show eza spectacle te show. Show eza pena moni concert Fally abeta en 2020. Au moni concert Fally abeta na arena. Bino boy show. Fallait bête reine batu ba bimati na ba train batu ba yebino bo bicho ba show on a vient na bête on kala to ngazaka pena wera o le côté c'est juste que Bila yaki a battre record vous comprenez il était seul ya koya pena bundi ala ki pena ki biki tonaï c'est tout. Mais différence c'est années na bino shoni bino tala shoni bino bonga bo beta na kati ya concert on est on son azong si show na poto na lobby est shoni ça musique na poto mais ouais azong show chaleur kasi okoza oza na show so musique ezate show ngo pelisi yango non mais ouais yemba kia na tuni oh bodi solo yemba ngo kote souviens-tu oh pourquoi pas bodi solo yemba biso kuto yebi kutu kala ta musique na maza artiste et chanteur ouais on sonne Tolongolé la maroyemba pourquoi? N'a rien à grand-parent yemba quitté pour nayo. C'est un chanteur. Oui. Mais na kata musique. Ce to bito tia ba chanteur. To tia papa chéri. To tia oui ranson té. To tia ready à Messi. Oui ranson té. Viens tu ne sais encourager. Ah. Oh. Mais différence c'est ça. D'accord, viens tu ne pas nous bien s'encourager. Par rapport à quoi? Viens tu ne pas voici la main doit être ouverte. Mais tant que moi bossa un petit peu gauche. À l'objet droite à gauche. Eh. Mais to yembi to sepelipe. C'est encourager. Jocelyne Malika. Mais différence c'est ça nini. Na concert, je pense que tala concert à Weranson. Na ba concert au Fally Poupa Betty. Différence. Il faut ça la différence. Na concert au Wera Betty, retour sur scène après 15 ans. Na ba concert au Fally Poupa Betty na. Kérit. Bon comparer ba concert ya Fally na Wera nandeni. Mais peut-être biso différence. Na ko pe sa différence té. C'est carrément ça. Na ko pe sa référence té parce que ba concert au Fally beta et tu ko kokana au Wera Betty. Tu pourquoi? Pourquoi? Parce que makambo Wera ça na kati ya musique, ça n'a rien à voir na o Betty na comparer. Makambo Wera ça na ba concert, donc Wera za Wera, ça n'a rien à voir na concert à comparer. Donc on compare ce qu'on Fally à ça makambo sika. Qui a qui lelo? Osko bango bo salate. Babi deuxième salle en téléchargement à Weranson. Babi on a invité aux ala Fally Poupa. Biso moni tinga malika. Nga le prom nangeza et que Fally azala envie azala empêcher tout. OK. Mon problème que c'est eza yango. Babo Fally na concert mo boité kutu mutu boya buda ki Fally ça c'est pas mon souci. Mon souci c'est que Fally a l'envie à réaliser ma vision jusqu'à la fin. Ya mikolo nae. Odi la bino bo luka Weranson aboa ka Fally Poupa. Fally c'est aboa ki Wera na concert nini oya Betty. Bisoté. Ba luka bato ponetinga. Non mon ngo za faux débat. Comparaison entre Fally na ko senga boa kata Fally na concert na oso aboki ba mise congolais aboki Fally te no lela peut-être que ça donne Jésus t'as pas ce qui non mais peu ba confirmer nabi boye nabi ba confirmer na lobi boye Kérit ko contredire réponse na ngate muto nga ko yoka pasi penza boaki ba musicien congolais na concert na yemo boki Fally te donne Jésus. Boso Kofi azo boa kana. Te na bi bien don Jésus.
Mais conseil ni européen ça na bande on a biso ba ko européen sa moto po yo lobi za contre ngai no senga na ba warrior batika bango moto ebinde ba pelisi ete koluko yo yetola te botika bango na ba moto na bango. OK. Botika fali avandi biso sans matière biso titi na biso ezaka ke toza sans matière jusqu'à présent. Oui, oh. Toza sans matière. Te matière ekoti yo. Te que matière ekoti po biso batu na biso ba ko valoriser ngo. OK. Yongo no senga na ba warrior. Fallait qu'on les la te que oh pour ani ba bois kinga te jamais. Bon, et c'est impossible. Tim qui les coupe, fallait être une mission à ko salaka. À côté que la kobimisa regret mon côté. Parce que fallait ayebi que ba ayebi ba attitude ya ba violence sans faire yi. Fallait c'est. Mais nous avons valorisé loko ils ont bon côté. Mais Malika, oui, que ce qui est beau comme qui est mabé, l'artiste est fallu pour pas hasard en bon terme maintenant na ba kulu tu es belé. So ba kulu na lobe on donne début non répéter ngel et comme sanga te parce que ba titi de ba vie on a nyonso. So fallait un bon terme na ba kulu to na te et mission il fallait les ka na kiti na ya de nga ba vie on a. Les missionné. Non moi je pense pas qu'ils allaient. Siko. Ce que face à net ndeni. A invité bon on a concert na ah c'est dit n'importe quoi mon frère. C'est dit n'importe quoi chacun muta sa carrière na yi. Tant sa carrière non, sa carrière non na ba vision na yo. Oso comprendre. Très bien. Sa carrière muta quoi faire net vient na ba kangi sa faire ba kenati di kolo obiso to yebi. Oui faire rigolo là na parquet. Vous pensez sur ba solo les appoints. C'est parce que ba hypocrite. Bon, la vie continue, c'est la famille. Non, mais tu robes dans les lots, bon, si peu lobby. Lobby, ça lobby na ba acte nini. Yo ka tu ne ba so la singa parking dans ce canal. Dozana so la singa parkinga dans ce canal. Et s'il Hey. Non, c'est canal te c'est parce que c'est baza ba hypocrite. Ba ça comme kilike bazalaka vie na leka na quartier latin na sala boy. Et puis na yoka histoire a wenge. So to bito tout na peta ba vie ngo ba wenge ya bakala. Ba yiba pe histoire te que fallait les kan wenge hein. Ah non mais qui sinzora boya ngo abi fallait les kan wenge te. Que yon na lobiti. So to bito tout na ta ba vie ngo kala ya wenge. Ba reconnaître appel lo nga fallait na wenge. Bango abi fallait ça test ba katai na wenge. Ah omoni hein. Parce que so il fallait ayo ça test ba katai na wenge ba katai po anini. To bimisa ba voix ma be o uta na wenge. O était matin fallait. Non mais so ba kati o sait que oyebo yemba. Ya on a lobby. Kanana posa yo compléter lenga te. So ba kata ipo na voix, ce qu'on attend ba voix ma be o bima na kata wenge. Exemple net si voix ni na ma be oyo monique oyo donc il a fallu que les kiango. Bon yo bisanga bombo ko jaka aleki fali no yimba. Bombo ko. A comment un frère, mais to tie kaka. Ba belé ponika bombo ko jaka. Ah mais basé belé sous na bina ndo tanga no tanga belé musu no sum ki sabango. So linga ne foko tanga. Jocelyne Malika, je pense que Nathan a été parce que n'a pas pour na fali. Très bien. Par rapport à vos questions, il y a un côté ça ba combat batu. Voilà. Donc Jocelyne Mania a sengi na ba warrior faux débat, ba sauter page, ba la concentrer. Ba musicien ngo ya ba bon chanteur o ba zoka na ba wenge ba osani lelo. Bazapi. Emile Azapi. Emile Azapi. Abeta na jonga na poto. Kasi jonga ndeza centre ya batu nyo ba succès silati. Bana ba belle voix mais ba suka na jonga. Bagenda role ba safu na ba nini kuna ba saidi ba yembi ba ki bazongi bandako. Ba belle voix o bazona na kata wenge. O bazana ba wenge ba suka wa ba belle voix. Ba Lacoste. Ba vie biso ba le boga bazapi. Les bogas baza wapi ba belle voix wenge mais ba osara musique mais faux voix ya quartier la thème moko et kunda ba belle voix ya quartier la thème nyoso ba Suzuki ba Soleil wa et kunda bango nyoso ba vient so Sam Titu bango tout ba kundama faux voix ya quartier la thème moko et kunda ba belle voix eza ya wenge eza ya quartier la thème vous assure so za sirte na tout dio bato nyoso azabi
Jocelyne Mania Malika qui est qui vient à la Kanda. Eza Kanda te total sabino dimension. Total sabino dimension. Na wenge bakenda wa bango nyonso. Ba osala ba musique mais bazaka si yongo tozoloba yango tobide muto aza na faux voix a konjaka batu nyonso eza ya koto yo na quartier te kutu koloba ta par yiye moko fali et bango nyonso bakundama bazate balimwa lokwa mungu na mai à part fali bona quartier te nango yebisanga la six nani a quartier latin Koffi Olomide moko obite ma soye époque coloniale. Koffi Olomide félicite Weranson pour le concert et à Grand Arena. Ba hypocrite. Bango na bango. Ba hypocrite makasi. Malika. Batumsu balobi. Et bisote on za masoba pa koko bisote bisote. Batumsu balobi qui est quartier latin et sangani na wenge pour que ba combattre fali pour passer vrai. Na lobongo déjà nyonso. Comportement ba vieux wana nyonso vers fali neti nga Malika et ko choquer ngate parce que na attitude na ba to yibi ke ba fali c'est tout. Boyebi ke balinga fali neti nga na yebi ke balinga kaite attitude na bango comportement na bango faire fali balinga kaite après c'est tout la vie continue fali fait sa vie bango bossa ba vie na bango et après siko les années mais ningo loba ki ke yo era na bargima je sais que bargima ya fali e ko peser ko leka ya wenge musika maison mère tout chaka ya Weranson les rois de la forêt na comprendre yo lobaki ke soki baye yo olingara mingi ko yana bargima yo yana bargima so to bito to chapena ndenga balance carrière il a fallu poupa et ça na bargima solide ko leka carrière ya Weranson et ça pena bongo parce que soki bango ba yela biso ba yela biso quoi concert moko boye ra betaka na 87 et l'équipe a concert a fallu nyonso effectivement parce que on est à époque ya on ne disconvient pas mais surtout bito betene kilelo to on est loko lobate bargima na bia fallait ko lekaka ya bango bazana doit ko assumer nino ya monene ba yela biso ya kalate oui rana na salité na carrière na ya on lobate ba yela biso ya kalate yo eloko tsiko to loba eloko nini o esala ke bondima te parce que le longa na vandi a on a vu que wera a marqué époque ni génération wana il a marqué ozo comprendre oui ce que tant bien bon marquer une époque wana et les cas déjà et le lorsqu'on époque les gens na moto mususu ça continuer à marquer mais pourquoi vous n'arrivez pas à accepter que n'époque mon ils ont bâtiment ba marquer mais le gens na époque moto mususu ça colonisé pour avant Bawera il y avait aussi des Koffi Olomide et des Papa Wemba après Weranson Baye les lots il y a aussi des Fali Poupa et des Ferregola des Riti Watanabe et les autres. Fali a changé à te pour na bango. OK. Fali a changé à te pour na bango. Tout le monde a ba musicien bébé. Non peut c'est exemple musique te non que musique te mutuka lo kwa sele yo. Aya ka manka ka bango ba respect. Amaka bango ça l'assemblée te hein. C'est le scrum. Oh Fali na ata mukolomo tatikalo salango ipa ba vie. Pe bazaka conscient. Mais na vie succès na yo moko vision na yo et comment de bondition na bateau yo s'attendre te OK et tu dois assumer parce que eza loko eza katina onde sala ke bo bunda na bateau bongo il y aura un moment et que cesser nango mais tant yo profiter non attend na yo profiter zala humble za na coin na yo akipe bango te fais ton boulot dans ton coin ala na marambo na ba fanatique na yo asala maramnae comme il faut. Voilà. Voilà, l'artiste Koffi Olomide a visité Hippodrome de Vincennes accompagné avec la presse. Namoni marambo comme réalité Jocelyne Mania Malika. Nabi fallait kanga ba salmo na pototin. Fallait ça la faveur que musicien toi soit liberté au beta concert na poto. OK. Fallait bunda ka luka motu nyonso.
abunda ka tant que congolais na ke na kende na bunda pona bandeko nanga musique ezonga na poto après c'est tout mutna mutaza libre ya ke ko tia date na ye na kata salle po o ya sala déjà d'effort ani sa salle koka déjà c'est bon ya ko bando produit bango soutien il déjà ça longola déjà manteau wana ke musique na poto ebeta te alongola ngo déjà ti azongisa musique na poto tesiko so boya ngone boloba na mtazongisa pour raison ezaka yango wana boboyi siko botenga biso koma muto azongisa mais na discours ya Koffi Olomide na conférence de presse na e tanga relancer message na bateau foba chai pour la hippodrome de Vincennes asengi force na bagolois o baza bakoko na e non ke ba warrior etel bisotin biso paye pas à la pe koko na bisotin oh koko mtema mabe bongo tozwele wapi ti mais to bi ke fallait to boya pinza to kata singa wana ata to mati to kiti to kata singa bolingo za par omoni mobile nanga ibisa ngabi mama banga do isa banga bi ya bolingo basenga te OK bolingo pe ba force ango te papa so za mutema mabe tika ina mutema mabe na ya bunda nango bagolon ba combien oyo ke senga force Bon, ba koko beta renate. Mais 89% ndi ba ki otoni sa concert à Weranson ba gaulois. Sia. Sur otoni so ba combien 89%. Qu'est-ce que 89% na poni ba gendo otoni sa ngwa renate. Tiba ni la reina. Bozo ngaka wana. Oh. Elibu mantengele. Jocelyne Mbanya Malika. Elibu mantengele na ba yango wana. Arena. Kabase na bango yango wana. Koya la mai. Bakoya. Ti do ba koko télématé. Té l'incontournable Ferregola. Arena. Yo Arena kaka. Ah banda tourner. Arena avant tourner nous c'est ça mais besoin dans la base. Donc comment vous dire point faible à faire? Bah il y a biso ngo sango mie to zong c'est la bon point faible parce que bah y a marque qui t'a ba nyo so fallait au sala. Faire pas au sala. Mais tu te comptes 2025 tu sais qu'on va ba bien ta monter. To comment nyo so na ka makam nyo so fallait sala na 2024 to comment qu'on a na carnet. OK. To est-ce qu'on fera ba dans ta moko. Soit ba ni moko bonoté. To noter. Alongoli bonoté. Tant on tape bongo, il faut ça mie qui fallait. Tebeya arabique ba bien arabique. Na lobi boye na bien. Tant on na lobi boye. To lo barate qui riti. Ya mukolo nde. To lo barate. Rappeler au combo ba bien affaire. Na bien toi na ba musu dans ba quartier to bien ba ya mukolo mais ba mika buzoba. Oui bien oto. Oh, ya mukolo na nini? Ya mukolo abana carrière libre. Ya mukolo na tout ce qui est liquide en bois. Même les champagnes. On boit en commençant par... Donc, il y a tout ce qui est liquide en bois. Même si on a eu ça va tenir même les odeurs de tout mais là. L'essence. Ah. Comme tu as bon entendu de Sarina. Ah bon. Voilà, l'artiste est Ferregola. Aoutobeta en Côte d'Ivoire. Oyo Bapessier, trophée à mérite, l'homme le plus sexy. On trouvait trop fort. Ah, tu veux t'habiller? Habiter en Côte d'Ivoire. Même jour, on a Weranson. Le 15 février, Ferregola Betagi en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est déjà comme il faut même faire un concert dans la Côte d'Ivoire pays au Canada. C'est parce que vous avez un concert à Mobonapoto. Donc c'est qu'aujourd'hui, Weranson, à la Licolo, même il y a faire et tout là-bas. Oh. Hey. Naïbi se Weranda Zongo n'a pas aux autres là-bas fine na nyonso. Oh. Weranda Zongo là a récupérer ma fan. A récupérer ma fan naï. Oh, aux alaka muta wenge maison mère comme Gaulois. Retour. Ah, bazonga. Retour au Bercail. Bazonga. Pour te faire un concert en Côte d'Ivoire et yokanité et monanité. Tu mets trop, tout le monde va passer trophée, il y a l'homme le plus sexy. Non, tu as vu beaucoup tu sais si c'est quoi le concert à faire. Nga kamoi. Oui, bien Congolais l'inga fertilité. Bon, on a déjà fertilité. L'homme le plus sexy. Na tout ni concert déjà fertilité. Déjà fertilité hein. Et ça fertilité ma casse pour le qu'on peut bien. Pour vieux beaucoup tu peux le malonga connaître ça té. Oh. Poso pa vie bokecho loko zape malonga na sekuna. Batu banga batala ngope banga bazo yango temps. Omoti ke batu batena bango mingi te. E bokecho premier. Ya malonga ezate? Wa yambo. Voilà.
Jocelyne Mania Malika, je pense que nous sommes arrivés. Et puis tout le monde a peine fallu bêtu concerne à côté là. Tout ce qui a débat inutile qui hérite. Tout ce qui a débat n'a pas toi apprécier comme ça là bateau. Vous comprenez? Pourtant tout le monde a fallu qu'il n'a pas de concerne dans la Côte d'Ivoire. Tout le monde a tout sentir la personnalité et résister à la concerne à Côte d'Ivoire. Donc il fallait qu'il n'a pas. Différence ils en a fait. Tant habité en Côte d'Ivoire. Tout bimisa ba image. Tout ça ba téléphone YouTube. Malika na bargima. Hey. Tout bimisa ba image. Na lukano ya ferré. Mais concert à faire épée na moni bazo chakara podium trop bazo la oui ça beta concert Fali Côte d'Ivoire concert Ferré Côte d'Ivoire non mais wana uteza lisolo lo baté pour tout comment Fali pour passer là qui débordement ça là qui débordement et poussé même prochain concert naé babeti saé na stade na Côte d'Ivoire aux la première artiste congolais ouais représenter na stade na Côte d'Ivoire bimisa concert à Ferré bimisa concert à Ferré Côte d'Ivoire il a Ferré en on va voter. Bon, vendre c'est plein. Vendre que vendre ba kitchone vanjona. Maman Paradis. Voilà. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci Kérit. Mot de la fin et puis quelques salutations. Nabato tout va disposer. La ponctualité d'Alessa. En tout cas, vieux, non, le fort na téléphone na ozoaoté. Merci Nabatune Subalinganga. Merci Naba commentaire ya malamu. Boteni nga rigueur te et opinion nanga parce que nakamo abatu mususu mo nakabo ya longba kuna. Donc ça dit bino bolinga to loba makambo po sepe sara bino. Muto nga na yebi ta selinga fo quand tu malinga na loba makambo sepe sayi. Donc ça dit nga na longwe na opinion nanga na yeko loba opinion ya muto nga na yebi te. Vous comprendrez? Donc aligno sepe lisayi. Même dans les Cambo, ils sont sans argument. Maintenant, le baka pour y CP là. Non, on a été. En tout cas, merci Nayo Kérit. Merci Nabatutu Balinganga. Bas soutien Nabino énormément. Merci Nabino Nyonso. Pour partager l'émission. Viens dans Guy Chanto. N'a pas su bamboter. Commentaire avant mes raté. N'a pas su bamboter. N'a pas que vous êtes l'ingénieur Gradin Tseka. Ingénieur Gradin Tseka. Yayo Yangowana. En tout cas, merci beaucoup à Michel. Exaltation à lui. Merci Nabino Nyonso. Balinganga. Bas soutien Nabino. Nalingi. Voilà, merci Naya Willy Moucheni. Ya l'Empoupa, l'ami du King. L'ami du King. La passion beauté, ça fait longtemps. Voilà, merci Naya Willy Moucheni, l'unique et le seul, les véritables codes. Pourquoi pas, on avait Claude Maloba, les vieux poteaux, Claude Maloba, on a passé Bambote, place à Rolanda Bissou, merci beaucoup. On a Rodi Dindi, Swag non stop, mon frère et ami, Rodi Dindi. Pourquoi pas, on a Arodi da Silva Kitoka. Merci beaucoup à Papi Placide KB, à Papi Placide, merci à mon vieux Lionel Ditamba, merci à Papa Jean-Flavien Kaniki, à Maman Sandra Aguito Kaniki, merci beaucoup à Dray Mabaya, avec Claude Maloba. Les vieux poteaux par Rolanda Bisso Sikoyo, pourquoi pas na Théo Zambrota, oh alia jamais dollar et là, Théo Zambrota na PC Bambote. Merci vraiment na bateau tout balinga Bisso, merci surtout na bateau baro partager, na bateau baro commenter chaque fois bémission na Bisso ba remarque, ba reproche na bino yango sala geto bongisa musala surtout na Audrey Mamengi reproche na remarque ça là vraiment bien, je pense que babi place au remarque ça dit tout reproche tout ça le effort ya rebongi. Pourquoi pas na Amour Coiffure Audrey Mamengi Amour Coiffure apesi bango bambote place ba Rolanda Bisso depuis Mikili Amputu. Merci vraiment la bateau tout ba Rolanda Bisso, merci l'équipe Mobimba Afrique et Télévision, merci à Richard Ntessa derrière la caméra, papa na Richard Ntessa Motema Nestori, Richard Ntessa Mobile moi si moko, Richard Ntessa Alela Monsala.
koleka nyonso. Richard Ntesa ala la répéter na butu. Merci beaucoup na Claude Bols anti-pongi. Claude Bols anti-pongi aboyer olala yebute komatongo Montréal na pesi bambote. Merci vraiment na bato tout balinga biso. Je pense que tout le monde est bon au prochain numéro baba. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.